Tant nazana na lidomo mwana nga ne batata mwasi na nga ba ke maso na botami na kosalela bango. Tant suko na koli tant na komi ba 6 ans 7 ans be fait wana manifester na te mettons na komi 12 ans ne pe na komi ndoki ya makasi 12 ans siko bani ko manifester ba fongole nga misu matoi na komi pena kosalela mettons nde ba fongoli nga misu wana la banjo boma bato tangi ba via bato be bisi baleki na nga kopiti boma mama na ngati doit consacrer que déjà na monde na bango tango na kobotama na kosalela bango tango siko na botami na pomba na pusana 5 ans 6 ans 7 ans na makambo na osala miyeba te me tango bafungola nga misu bayebisi nga nyonso ongana salaki na bato ongana liaki tango nalaki conscient inconscient. Ce qu'on dénie au Québec, bah consacrer qui au pas tata moi cinéma. Et moi on t'a dit ça. On a allé bah c'est biso, il y a na biso moi si mon amali qui na biso ana. Ba bien c'est ma sacrifice na bibota na bino sacrifice sa famille. Ndeto kanaki mwana bano nde to pesa ki mwana amali ki na biso ana. Azaki na zenga boti mwana to zino mwana ko to za mama na si. Donc na ba famille. Mais tant que vous avez na bisika moko boye baye ko kuta lisusu kindoki nesika wana baye ko sala association ya bandoki ya il to ya bandoki baza pene ya mai kama biso omona ka to vandi boye mais to solo na biso na soso et puis ndako na biso ndeza bon et comment yango aéroport là ça va faire tellement avion na ngezana eleki na mobali oyezana ya mwana papa biso wana peza wana kuna nakoma na age musuna zala mukolo senti na kena mai nakoma na sirene na zamba nakoma na nyoka zama mukolo mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi bino bato bozuli susu libaku ya kolanda biso na chaîne na bino les Nazariens TV na sengi bo s'abonner massivement. C'est votre humble le frère Jires Nde lelo na émission na bino témoignage na yambeli bino lisusu le prophète Josué ainsi que notre sœur Oyo azo témoigner makambu Oyo a travaillé na monde de ténèbres pendant bané Oyo so sali kuna to découvrir et longo biso nyonso mais na sengi avant qu'il a présenté bino invité ainsi que notre sœur Oyo azo témoigner mukolo lelo na sengi na Alain Kiakala Oyo azana régie a balancer biso na élément Oyo cette chanson na ebi que ça la plaisir na batnyo so Rolanda biso lo sa comme konzi. On se retrouve tout juste après.
Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandisaye, vandisaye, vandisaye. 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 Vandisaye, vandisaye, vandisaye. Assisi son trône. Vandisaye, on y va. Afandi, 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 afandi. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Vandisaye, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Merci na bandeko nyonso oyo boyoki loyembo wana na yebike esali bino plaisir ya mingi ainsi que bolingaka nzembo wana makasi directement na kei un pas invité nanga mokola lelo pour lui dire bonjour prophète Josué. Bonjour Jérès. Prophète obengi biso lisusu lelo na émission oyo témoignage oyo bana baye bazo bimisa ba secret oyo ba travailler dans le monde des ténèbres. Nini ozolo bana bandeko na témoin avant que tokota na témoignage lelo. Oui, nazako lobela toujours bandeko ba zala na confiance ensemble et toujours ba toujours que moi na nyonso tout on ndeko nyonso to moni kazana problème ça spirituel a luka nzambe ba kanga mala nzambe biso tuzawana tozali mieux placé pour na ko aider que diable a ceci quand na fille ya bato. Nsamba lula akobate la paix ibikende nini otambola na bango de base na musika nzambe te. Merci prophète wana tokemba la monko pa ndeko na biso mwasi pona kopesa maloba a témoigner. Dans la carte église la restauration des brèches. Toujours dengue to lobara toujours à ce qui concerne la délivrance. Délivrance c'est loko oyo mutunio surtout toto pesa ka conseil ko zala na mwana asana ba problème mwana wana tokoti ko bwa kayete mwana na pe tokoti ko yina yete et domaine sorcellerie que ça réel et domaine sorcellerie que ça li vrai oyo le loko mona soki lokola ke mbana ebele na kati ya mabota babomi ba mama babomi famille le bana na tango boitier to yiniye ko kanisa te ke hémorragie on est katani au contraire hémorragie qui continue o ezalaka important ezalaka mingi na tant que moi na biso to bana na biso bazana problème to ça obligé première des choses ya ko linga bango deuxième des choses ya ko salela bango toujours bolamu et troisième des choses et ça que il faut toyeba ke bundoki eza maladie oyo ba traitaka yango eza traité par les prières eza traité par Jésus-Christ lui-même. Yango wana tosoko bande mission na biso to naza ko loba eloko moko malgré ba image et ko tika la biso na kati ba machine. Numéro Nabiso est toujours plus 243 081 41 88 012 plus 243 081 41 88 012 Nazana Moana et elle va témoigner ndenge to le bara toujours ceux qui déjà que bisonio surtout je crois boyebi le prophète Josué papa nabino na katina église la restauration des brèches ngai moko pe na salandoki ngai mutulasolo bana bino na salandoki je crois na soit un côté témoigner sur la magie
je n'ai pas témoigner sur la sorcellerie et comment que ces choses-là ça marche. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Tous les grands serviteurs de Dieu, nakati ya Kinshasa, nakati ya Congo, dans le monde, tous ça kusunga aussi mabote belé. Yangwana ngalelo mutakoye bateke no je suis qui tout la salaki pendoki. Mutakoye bateke no je suis qui tout le travail en magie. Donc ensemble a la capacité ya ko ba réputation na biso ya kala. Ouais, c'est là qui a kobeba, ouais, c'est là qui et comment qui sali et Dieu est capable pour na ko bongi sa réputation wana ko rendre yango ezala favorable. Et yango na soko kena mukanda ya Romains chapitre 8 au bando kotanga yango okomona comment que la Bible parle même makambo ezali que domaine spirituel et domaine ezali en soto et yokana kate. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on y ait la sorcellerie est réelle et la sorcellerie est vraie. Mais écoutez ça, c'est bisoté que to yinabana wana. Écoutez ça, la bisoté que notre bois kabana wana. Et c'est pourquoi attends les lots tatalobi, tu peux avoir bana basana ka lokola mwana nangai. Toroto yinabangote, baza o bazo mériter chaque jour, chaque fois. Pour ça bango pena basala nzambe. Bazo de différence et bazo encadrement et tongo moko kakabano yo bakoko maye moko tamoko nsamba koto bimseli kabo malam bakoto koma ba pasteur bakome koma ba évangéliste nsamba iminde na membela makabuna ye. Et donc c'est pourquoi na bandi tokolanda la serre ndenge na lobaka toujours témoignage to oyo mutasalaki ngala linga ngote so babiloko belé 2 mois 3 mois mutayaka kaka témoignaka. Non, ça ce n'est pas un vrai témoignage, c'est comme comex et comme blague témoignage ngala linga siko soki lokola ko zaka na batumi balé le là ya témoigner non ngala sepela ka non mukolo moko muto lobi ozamba a salelier accueilli pour mususoya to ko sala kaka teke to za focaliser na témoignage moko et ça la rapesa biso malamu mingité vraiment ko la pambola bino surtout bisikani surtout bozali. Nabandi Bolanda témoignage à moi dans Nabiso attentivement, ça va vous aider. N'oubliez pas, le numéro Nabiso toujours 081 41 88 012. Yangwana le numéro ya prophète Josué. Bonjour. Tout le monde est là. Et là, on est la caméra. Tu as quel âge? On a 16 ans. 16 ans. Banda Ozui qui la PSA Kindoki. Et c'est déjà combien d'années? Il y a pas PSA qui était à Botama qui est. Tant que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que 6 ans, 7 ans, les faits ont manifesté, mais on a commis 12 ans. Les pays ont commis donc donc ce que tu as bien, yo au bapé ça qui nous quitte, mais yo au beau taman on a 4 albums. Donc à partir de l'album déjà, bah initial qui on a succès. Oui, domaine spirituel et quand on a la motu. Il y a un moment même que chaque fois, na ba maman bazana semi, bazana sa distraction te. Parce que maman quand on a la moine na 4 albums. Maman quand on a la moine na 4 albums. Et moi na wana ba koki ko ya ko pesa ye to ko pesa ye to akoki ko recevoir pouvoir na kati ya libumu ya maman. Et c'est pourquoi on a même que nous sommes je crois Gédéon, si je ne me trompe pas, à ça le banais avant que tu sois dans les seins de ta maman, je t'avais déjà choisi. Donc c'est-à-dire que comme je suis à la dans l'éternité, moi non na botamité. Mais diable à ce moment on a déjà que non, c'est masse boyekoya et que servir ensemble. De ce moment on déjà que non, mon temps comme déjà menacé depuis le moment maman naie, c'est que dans l'éternité, nous avons ça pour naki. Ça va le bi na kati album déjà ba pesa ki kindoki comme na âge à 5 ans. 5 ans, 6 ans, on a ça makamno yebate. Wana oza kindoki conscient au comme na 12 ans siko. Tant on a comme na 12 ans siko bani ko manifester ba fongoli ma misu matoi na ko mpena ko salela.
Parce qu'on a âge à 5 à 6 ans, on a ma camounine au sala, au banner au yébate, au lilo reconnaître que na sala kaboué na âge, on a na sala consciemment. Na âge à 5 ans, on a ça le conscient. Non, na bon pe na mutu kute na famille na biso. Mais tant on va fongoli nga misu, on est la banjo bon bateau, tangi ba via bateau. Baby si balé qui na comme na âge à 12 ans, comme na kindoki conscient, seulement ndeni ni pour nous comme na kindoki conscient, oyebi bena siko na za kindoki. Tant on a qui na on est conscient. Ba ka bazwa kangai. Ba bazwinga bakela ngati na mboka wana butata na biso. Baye bazongisinga, baye bazwinga bake bazongisinga. Siko mukolo musuka baye bazwinga, tanto komi kuna bafongolinga misu, bafongolinga matoi. Baye bisinga musala na o yango. O no servir. Ba fongola ki misu ndenge na matoi, on sali ma ndenge ni. Misu ba invoquer na kombo na basimbi a bafongolo misu. Bafongolo munoko, bapesio matoi ya butu. La conscience à butu. Donc ce qui te kati bien, c'est-à-dire que tant que ça là qui na âge ya kobanda robota manaye, ti âge ya 5 à 7 ans, à cela qui est conscient, c'est-à-dire que bazo ko memayo, bazo ko keneka ko initier kayo. Mais osoye baké na ça quelque part, na ça c'est kabou. Mais oza à cela qui na na maturité té, oui c'est to benga ka maturité spirituelle, to maturité soxélérique pour aluka moyen ko agir. Mais tant que vous avez âge à 10 ans, il y a 12 ans, déjà dans le domaine de la spiritualité, 12 ans, et c'est déjà âge, et c'est déjà l'icolo. Dans le domaine de la spiritualité, à côté de gérer bateau, à côté de bota, à côté de bala, à côté de salana bosu, dans le domaine de bateau. Donc c'est pourquoi sur le baquet, dans 5 ans, quand on a âge à Mouketi, 6 ans, 7 ans, elle n'avait pas la conscience. Ça va, tu as 12 ans, on va faire un matoi, il n'a pas de la personne qui a conscience à butu. Na yeba nini on sala. Le bon moment casse pour le. La personne qui a conscience à butu na yeba nini on sala. Tana bomi mutu na yebika yanga na bomi mutu. Na baby sili kamba mutu na yebika yanga na baby sili kamba mutu. Na baby sili bala mutu na yebika yanga na baby sili bala. Dans une conscience, il y a beaucoup qui logo dans ça là. Donc le monde qui est conscient, ou comme qui est conscient, oui parce que makambo sala. Parce que tant au comique oui bah makambo sala. Makamni ni au sala qui. Tant on comme makambo sala, on t'a dit boss to bo mais yana bisa mobile. Ma sacrifice wa senga yana bisa mobile. To yana bisa mobile. To makaba batalibanda. Ndeto yeli susu kana kata famille. To bomi yana biso mwasi mwana maleki na biso na ina mwana ye après eleki mwa mikolo ndeto ebo masuma mabango apo mabango nde manasi ndeti yana bino ya mobile liboso bobomaki wana ezalaki sacrifice basenga kiyo to ezalaki kaka eza sacrifice basenga ki ngate yana biso mobile tata mwasa biso baki sona pesi ye ba grade mati. So PC a un mobile, grade mati. On attend comme à âge à 12 ans. Donc première mission, c'est un kio. Donc première des choses, c'est là qu'il n'a pas lié à Batolibanda. Donc il faut tu es baqué à cela qui n'a pas lié à Batolibanda. Il faut que les chrétiens tout le monde la langage mot aux alaranamo que non. Tu bois ta nos familles mon côté. Donc c'est-à-dire que si que ma porte ça qu'a fait vraiment, même une toki alibanda au côté pour nous relier. Donc on a le que dans le début banda qui n'a pas bomba mutu banda. C'est-à-dire bazo mekisa yo guya musuni ndenge zalaka. Mukolo ba ko senga yo mutu na kata famille na yo. Ozana na facilité ya kopesa yango. Ça va ya tozonga moi sima. Olobi yo ba pesa kindoki na kati ya libumu pa bande ekonomoko. Tango komi tata moi sina yo nda pesa kindoki na kati ya libumu. Parce que tango koli ayebisi nini? Tango na koli ayebisinga sacrifice on a pesa pour maitanga bagana pesa yana bisa mobile. On pesa yana mobile ayebisi na okelo mo lo bakira ke eza foyo eza mission kombo na déjà ko mamaki pour nos alawana na place wana. Kasi il y a déjà
akosakaki nga depuis liboma na ngati akosakaki yo déjà na monde na bango ntango nakobotama nakosalela bango ntango sikoyo nabotami napomba nano pusana 5 ans 6 ans 7 ans na makambo naosala miyeba te me ntango bafungola yanga miso bayebisinga nyonso onga nasalaki na bato onga naliaki ntango nazalaki inconscient siko ndeni yo yebeke bakonsakaki yo pa tata mwasi na ye moko moto ayebisanga ye moko ayebisaki yo siko to akomi kosala moto ya liboso sacrifice ya liboso asengi yo mpona omata grade ezalaki ya na bino mobali ntongo opesi ya na bino mobali ntango napesi ya biso mobali nde bakomisanga madame apo nayepesa madame oza ndeni otangisa bana to sonti nabebisi mwana napesi mwana kindoki namemi kuna monja na bandi oforme ndeni nyozala ndeni osala. Donc quelque part azalaki formateur, donc c'est-à-dire il y a azalaki chargé na kati ya domaine sorcellerie ce que lokola yo ke obebisi mutu okoya yende akoforme ye ce qui yé moko pa bebisi bato donc yende akoya ko former ye et donc c'est pourquoi on a même ban ensemble balingi formation te ban ensemble belé balingi te ba prendre bango mais au moment où on a domaine sorcellerie et ça de l'autre comment ça s'est passé et ça que mutu il faut apprendre yo il faut enseigner yo comment que la sorcellerie tambolaka comment que ba pumbaka comment que ba bomaka donc ce qui le colle que ba prendre yo te donc et ça au cause à la fondoki yango le monde de l'homme en Zambie tu retournes même que tu ça dans séminaire ba toi kimi na bango au retour ba que tu ça na prière boya tu ça dans cinéma ba toi kimi mais à aussi au bien comment qu'elle est en train de dire que y a ça qui a chargé il y a qu'on former donc on a premier grade ba pesa kio il y a formateur j'ai conscience il y a beaucoup de gens dans ça là donc le monde qui est conscient ou comme qui est conscient oui parce que makambo ça surtout au komi ko yeba makambo ça là makambo nini o ça là quand on a makambo ça on t'a dit poste au mais yana biso moi sacrifice la seigneur yana biso mobali donc makaba batalibanda ndeko yeli susu kana kati ya famille tobomi yana biso mwasi mwana maleki na biso na yena mwana aploye eleki mwa mikolo nde toyebi masolo mwa bango apo mwa bango nde maanasi ndeti yana bino ya mobali liboso bobomaki wana ezalaki sacrifice basengaki yo to ezalaki kaka eza sacrifice basengaki nga te yana biso mobali tata mwasi biso bakiso na pesi ye bagrade emati so pesi yana bino mobali bagrade emati wana ntango okomi na age ya 12 donc première mission basengaki yo donc première des choses bazalaki nanu kolia bato ya libanda il faut toyebaki azalaki nanu kolia bato ya libanda il faut babiso bakretien tolongolaka na ngasi moko tozalaka nango kino tobotami no famille moko te donc c'est-à-dire que si ke baporte eza kaka ya kofungwama même ntoki ya libanda kokota mpona kolia donc yango namona alobi ke dans le début babandaki nanu koboma moto ya libanda c'est-à-dire bazomekisa yo guya mosungu ndenge ezalaka mokolo bakoya kosenga yo motu na kati ya famille na yo ozala na facilité ya kopesa yango ça va ya tozonga mwa nsima olobi yo bapesaki kindoki na kati ya libumu mpo bandeko na yo moko ntango okomi tata mwasi na yo nde apesaki kindoki na kati ya libumu so ntango okoli ayebisi yo nini ntango nakoli ayebisi nga sacrifice omwana opesa mpo maitanga bagani pesa yana biso opesa yana mbala ayebisi na yo kelo omo olobaki yanaki eza foyo eza misu kombo na yo deja ekomamaki mpona ozala wana na place wana kasi ye deja akosakaki nga depuis le moment na ngati akosakaki yo deja na monde na bango ntango nakobotama nakosalela ntango sikoyo nabotami nakoma nopusana 5 ans 6 ans 7 ans makambo naosala miyeba te me ntango bafungola yanga miso bayebisinga nyonso onga nasalaki na bato onga naliaki inconscient so ndeni yo yebeki bakonsakaki yo pa tata mwasi ye mwa moto ayebisa
et mon père est sacré. Surtout comme il ça là, mon sacrifice et bosso à 5 pour nous massacrer. Les arabes qui y a dans le monde, tant on peut s'y aller dans le monde. Tant on peut s'y aller son bail. Tu vas comme ça, madame. Madame, vous avez donné autant de sabana to. Soit na baby Simon, na baby Simon qui nous donne. Donc quelque part, Azalaki formateur. C'est-à-dire il y a Azalaki chargé dans le domaine sorcellerie. Ce que nous appelons Yoko Baby Simon. Donc il y a Yende à former. Ce qui est beaucoup par Baby Simon, donc Yende à former. Et donc c'est pourquoi on a même un ensemble de formation. Il y a un ensemble de belli. Il va prendre. Mais au moment où on a un domaine sorcellérique, et ça, de là, comment ça s'est passé, et ça, il faut apprendre, il faut enseigner. Comment que la sorcellerie est en bas, comment il va pouvoir, comment il va pouvoir. Donc, ce qui va prendre, donc, et ça, au cause de la fond, donc, il y a un moment de l'homme ensemble, tu retournes même que tu es dans le séminaire, tu on retourne que tu es dans la prière. Bon, il y a tout ça dans l'enseignement, mais à vous savez bien, comment qu'elle est en train de dire qu'il y a ça qui est chargé, il y a conformé. Il y a conformé. On a la première grade, il y a formateur. Parce que procédure, en gros, il s'est mis en ligne pour y aller dans le faire. Adela qui tout a fait lui brusque là. A fait lui brusque. A kenda voyage pour na kutanga na boka. Soko d'atelier. A kekuna atanga na boka. Aye congé, bakana si congé munene, aye congé, azwa ba uniforme na bakana saki pa mama kwa zo. Ana nzela nde to kwakila kembasu. Mbasu nzela ina mutima ndako. Ama ina mutima ndako. Tata mwasi na biso aye tata mwasi na biso na papa punuto wa papa biso. Tata moi c'est moi qui na papa pour na papa pour toi papa biso ils sont quoi pour biso ayes ba yesu ba biso tozo ngane souti na mboka na to ke ba traiter simbité ko ti mo mo mvutima mo distraction ba ki l'église de ba bien na ça saye ti allez des gars de côté ici des stations de gars qui n'est pas et bah qui n'est pas non beaucoup na qui était pessimiste là il y a un bouton profil il y a question grade pour commune 13 après on a pour continuer sur ça après bah on peut comment peut ça va sacrifice comment peut ça va sacrifice quand besoin voler c'est quoi c'est na peut ça sacrifice monsieur tout ce que fait c'est autant na bomi yana biso na bomi yana biso mbali na bomi maîtresse na baby c'est Jennifer mwana manasi donc la baby si ba abani ko baby sabat donc to ko ta perdre en profondeur terre mais yo kaka bako et na bana baby c'est Jennifer mwana papa biso oh non oh tozani on était mususu mono mazo ko ta mususu na baby c'est penaye na Monique wazawana na Davina esi on a baby si bango God est maté les sources moi ce que comme na comme chef ce que la chef neti atama kampo ya conseiller bana na enseigner na faut mettre na bureau so bana boyena mutu présenter na mutu ye ko na signer mutu peso ko li signer mais si vous avez conscient na signer ce que procédure en gros et ça les maindeni pour na yana bina kufa abelaki to akufeli wa brusque ta akufali wa brusque te akenda voyage kuna kotanga na mboka pabi soko dato yake ake kuna atanga na mboka aotanga aye congé bakanga ti congé munene aye congé azwa ba uniforme na bakaina saki pa mama kwa zonga kana nzela nde to kwakira kembasu mbasu na nzela ye na mutina ndako tonga ye na musuti na ndako tata mwasi na biso aye baye
baye tata mwasi na biso na papa kuluto ya papa biso baye balobi tozwa ye tozongana tata mwasi na mino apesaki yo kindoki na papa kuluto na biso na papa kuluto ya papa biso koko na biso baye sikoyo biso tozongana esuti na mboka na toke ebomele kuna batraite esimbi te tokoti molimo ya mvutima molimo ya distraction bayaki na église te babengaka marabu basalisa ye ti ale ideka tokotisi distraction oyo bakende mboka ye bakende pene mboka kuna batraite mpe simbi te ndakufaki yana mino ntango akufi yo apesi yo grade okomi maîtresse après wana okontinue sikoyo kosala mosala après bango mpe kuna bakoma opesa basacrifice makambo ezovolo sikoyo oyebisinga napesa so sacrifice mosusu topesa sacrifice mosusu po ntango nabomi ya na biso mbali nakomi maîtresse nabebisi Jennifer zana mwana manasi donc abebisi abandi kobebisa bato donc tokota pena na profondeur te mais yokoyoyoka kaka bakombo nde nabebisi Jennifer mwana papa biso oyo na oyo tozani wana te mosusu mwana mabisa botana pa mosusu nabebisi mpe na ye na Monique oyo aza wana na Davina esili ntango nabebisi bango garde mati lisusu nakomi chef sikoyo eza chef ndeni chef neti ata makambo ya konsene bana na onsene te nava neti na bureau so bino boye na mutu opresente nga ye mutu yeyo oyo na signe mutu yango mpe soki olinga signe mais soki eza na ya conscient na signele ale abandi ya kobimisa ye ti akoma mpe ndoki tata mwasi na biso susu ayesenga sacrifice ntango no toye kuna na ili kota ma biso batekaka toye na kindoki me tosangani su na bato akuna tosangani su na bango bango mpe bapesi basacrifice nde tokutanaki wana ale basengi biso ya na biso ya mwasi mwana maaleki na biso wana babi esenga su sacrifice na libota na bino sacrifice ya famille nde toyokanaki mwana bano nde topesaki mwana maaleki na biso wana azalaki na zema boti mwana tozwi na mwana po tozwa ye mama na nsima donc yango monelo toloba à chaque fois azalaki na biloko na bango ya famille kindoki na bango ya famille mais ntango baye kokóma na bisika moko boye baye kokuta lisusu kindoki na esika wana baye kosala association ya bandoki ya ile to ya bandoki baza pene ya mai donc yango nazomona tolobaka meme eloko oyo keno bana baza richesse ya lobi bana baza avenir à lobi alors tokoki kopermetaka te ke non otika mwana na laisser aller to akende kosangana na bato moko boye parce que bato wana mpe toyebi te banani bazali mpe mosala nini basalaka okoki kosutuka ekotisi meme bana na kati ya baproblème ebele na kati na ye aza na nini donc na kati na nga nzungu wana tosimbanga na ya na biso mwasi ya misi nzungu wana bapesa ya biso tatati na biso abiloka biso toya na toya Kinshasa mosu tokozonga kuna te bapesi biso nzungu wana yango nde tobanovokele bato yango nde bada kosala moyen de transport na biso okende kuna nzungu wana soki tokania tv ya motu tokotisi na kati donc nzungu eza nzungu physique nzungu yaka nzungu kaya molimo kaka emonanaka kuna sotoke kote tokutana donc bapesaki ye na yaya na ye nzungu lokola nzungu moko ya famille mais nzungu wana moto abombaka yango eza ye donc comme ye nde moto azali garde ya sorcellerie ya héritage ya koko na ye ya tante na ye pardon na kati na nga batiaki kitalatala ezala na kati na nga kamera mokila nyonso eza kati na nga mokila so nti
place na bongo ya za na prière bongo lo belika moko telemi les exemple ngai to telemi ya miso no so ngisi mukila ekotisi distraction okasuko lo bate minute no so ko pesa ngaka raison même na carte église landa langage même na carte église ce ka ngisi mukila boza na autorité du colonna yete ne toyoka ke ba caméra cachée ba nzungu ba kitalatala disons que ne tout le monde a que aime sous oza na miroir monde tout le monde na ba film ke kitalatala ba chubi mutu akufi siko yo kitalatala na nyo soza na katsanzoto no donc liboso na yo donc lo wana na nyonso ata mutu za na mo projet moko olingo sala ngada na omona yo kila na pana yo caméra na nzoto na yo moko donc yo moko au fonctionnaire ce qu'on ndeni na biloko ana nyonso donc biloko nyonso tout et ça na musala yango tu expliquer donc mukila eza ko aider ko panza mukila eza ko aider ke envoûtement donc c'est-à-dire ce ka ndingisi mukila wana même dans l'église même dans la maison atali kambo ezalaki na niveau nini boko pesa toujours raison et talatala o eza na likolo awa eza ko aider ye amona ba projet oyo bato bazana yango et talatala wana atoza na distance ya Europe il va vous voir na caméra donc caméra wana eza biloko yo partout asa ko zwa asa ko leka asa ko zwa ba image yango no moni même image ne sote lobaka tant que so ba image wana pendant la nuit akoto compliqué yo à partir de image ya zwaki donc talatala eza ko aider ye amitala bato baza na distance et caméra eza ko aider ye pour prendre des images. Ce que tu as utilisé pour le nyonso. Tu as utilisé une caméra. Je vois une caméra et filmer tout ça. Ça c'est libota nanga. Ça taille son libota nanga. Et filmer tout nyonso bazana. Ce qui n'est pas na projet malamu. Autour na mulongo sali kambo moko boye. Olingo prier. Moi na tina mulimo distraction prier te. Sans tu ngosa mo projet malamu na ki na bloqué. Mabala oh mon projet libala bando yela obona bloqué oya na biso ya Deborah mon fiancé mo ngabimela ali biso bloquant to yo mona la caméra na bino ke bo bloquer ki on ndeni to belele ka komoni na kacha njungwa ba komona bangu nyonso ezala njungu donc c'est-à-dire na kacha njungu wana azo porter non ya ba membre nyonso ya famille na ye donc c'est-à-dire que quelque sorte na tango asaki na libumu ya mama na ye azalaki préparé comme un hôtel ya famille donc aza ko jouer des rôles lui-même étant une sorcière et deuxième des choses azaloko azali hôtel donc c'est-à-dire que biloko nyonso tout ya famille yenda zo garder donc yenda so ko bomba yango. Donc ce qui a linga compliqué moto kaka patia njungu atali kombo ya moto o isa kuna a compliqué yo. Ce que ton bébé ici libala ya yana bino ba beba dipena moto yango akenda pe sukuna te mo histoire la kabo sikoyo papa wana bazala kuna na ile yende sikonde mutatindele biso soso atinde biso soso wana da mobimba na ye moko na ndako wana azana muto membre famille to membre famille te aka membre kuna côté ba mabiso basala musala côté donc c'est-à-dire tant bayaka bakitaka bakomaka na ile place azolo bawana place basalaka association bandoki ya famille ya na kindoki na ye ayeko kuta pe na batona na ile na bondoki na bango nde na kati ya bondoki wana nde papa moko ya ndoki aza membre famille na bango te azwaki soso nde apesaki soso na kati ya famille yo bisoso wana e représenter ye moko mobimba na famille na bino donc ye donc soso wana na kati ya pont na bino ezande tata wana donc physiquement comme ça donc dans le domaine spirituel physiquement bazomona soso mais na kati ya soso papa wana aekarna na kati ya soso akota na kati ya soso avanda na kati ya soso prophète na yana wapana yo na tuna yo koyoka ndeti loko bongo oyo tozalaka ke omute kobangisa bato misusu ke bakabeli yo ntaba
euti mboka bayeba pesi yo bakabeli au moins eloko moko boye yo zwango tiango na lupango na yo. Mais papa, on a bon faut prier. et là on y est surtout oh yo muto akoto pese ko bonde la Nzambe. Il faut y ba ke loko ni ba pesi yo et deuxième des choses moi na Nzambe okoti ko yamba biloko biyamba yamba te parce que mokileza ko beba parce que ndenge moi na zolo ba awa bato ba mona soso mais soso wana mutu mobimba kota na kata soso esprit na ekota na kata soso wana amoni ekota na kata soso et ça la moi na moko même ebisenga na tuna kiye po bimosala kandenge abi na kata ndako na biso na koma kapuku soki na komi puku nde na bimina de dessous tant na koma na dessous nde na komi mutu nde na simana na pumbe na ngana Kenya. Merci prophète, to continuer na moni ngana to sala mo ba question réponse na suka on a to ba solo mo malamu tango soso komi na ndako oh papa biso tanga ke musala moi volume maitsa papa biso tanga ke musala na poko linga zonga papa na ebisa biso soso wana botite abiso soso yo omemila bana ipa monika loka papa pese soso e bazui soso ayeli biso ke soso batindeli bino sikonga sala basambla lokwa nalinga soso wana te mais nayebi ata ndako na biso yebi ke nalinga ete mais nayebi soso wana ba pese bino pona bolia to pona bobokola apesa ye aloba ikule ke memela bana soso po malinga ke ne voyage basoso na okina ba ona sala bangoni la pesa ke mais ayebi se biso dake na oya wana no bino mo boyebe déjà que soso eza soso liate to tieka na mpa soso wana ata abwaki maki ebele abotaka deba premier tour abwaki so 14 maki ateteli ka bana mibale deuxième tour so 12 aboti pe ka bana mibale siko tango ba maki ana ezalaki wana nde yana biso aliaki de maki biso tosalaki alia de maki wana po akoma kobela bela pamba pe soso wana banda papa na ya na ndaku nde tota molimo akobela na nzoto papa ndepe tonga to boma papa kufata azali papa o mama zana esiko abela akatilelo so yana bino aliaki de maki wana yepeka kobela bela ti lelo azali abela aka so son petit lelo azali ka azaka wana katanga Parce pourquoi papa ou bien mon moko te azwa idée ba bomata soso na mozana idée bo mais c'est combien d'années dans le temps soso quand en 2021 on est ayi wana dans 2021 décembre so décembre était 11e mois de soso na ayi wana parce que voilà soso na ezaka ke a surveiller abino bo pesi la ngo batu maladie asivi abiso te ya zawana biso be to zawana so sama kama biso omona ka to vandi boye me to solola na biso na soso to solola na mutu et puis ndako na biso ndeza bon et comment yango aéroport là ça va telema avion na ngezawana eleki na mobali o zawana ya mwana papa biso wana peza wana siko tonto yo ka ba avion obi eza aéroport siko avion na yo eza na kati avion wana ekoto zela tamu sur linzanza ya baketi na ma eza baketi na yepe na baketi ya omususu donc baketi na mo kolata c'est ça donc ndenga zo meka expliquer wana yango moni il faut ba chrétien to zala prudent to ko tsablo bikota kota te la présence à papa wana aye ko renforcer sorcellerie présence à papa wana aye ko sala ke ndako za l'aéroport dans le bien aimé dans le Seigneur et ça na battu juste ndako pe comme aéroport banda ndenge to sai ko loba so so aye na mission ya on mona me ba na nzambe belé bobo ça te zo numéro na biso 200 plus 243 081 41 88 012 plus 243 081 41 88 012 et ça la bande belé ba te belé o bandako na bango comme ba aéroport alalaka mais ndako ne aéroport avion zo longa peut-être Congo tina Belgique tina France tina États-Unis yango moni moi na zo expliquer wa biloko asali la keza nini ba ketch na imo kala taka ndi atali ko landako bato bamona ka ketch
Peut-être que temps sur moi va boire à monter. Les femmes d'Akawana, courage à boire comme ça la raté. Nous sommes que ça avion. Et que tu en as une caranine, mon tout ce que je bois qui est en gros, au retour coup. Parce que tu as aussi mélo que ça m'a bé. Même une dengue à ça que ce tozo sur l'année awa. À côté que nous aussi ce que c'est mélo qu'on a été. Même une dengue on a témoigné awa. À côté sur ma suite c'est la magie. Toi c'est la bondoki. Parce que ce qu'on met qui a coup. Le torosa l'obligé, il y a aucun de ti et pas na bango. Token de bimisa biloko nyo surtout. Oeza ya bondoki ba sele na kati kindoki na bango. Biloko ngo pour to ka basani. Banchungu. Biloko musu ba bebisa ko so biloko nyo surtout wana et ko yeba comment que on peut détruire toutes ces choses ya biloko lokola ya ba vieux wana. Ça va ya toyo quoi. To papa ona bana kala la ko senga. Ala ko lobaka to PC papa. Siko kuna kote basala na papa ateka ba masanga papa ngwana papa biso ba mela masanga ka wana me akoka kozwa ete ayebisi biso ngasko biso ko toyo kele na timawa papa wazo bokola biso senti lelo akufi po maso azo mobile mususu to yebite sikoyo yango ye moko penza ye penza ko aye na kata ndako o misone ka azwa ka papa. Namboka molili eza na ba réalité belé eloko nyonso ya kaka na mission yango moni mutakabelo sani yeba ke sani yo sala nini awa mutakabelo lipapa veba ke lipapa yo sala nini awa c'est important sikoyo ti lelo akoka ozwaka papa abinote mais azaka na kati ya lupango azaka wana abiti mukoto opese papa donc on est censé ya kokende kozwa soso wana. Donc, nous sommes obligés que nous associons. Et nous sommes obligés que nous associons. Il n'y a pas de bâté. Donc, il faut que nous esprit à papa. Donc, ce que ça n'a qu'à associer, il faut que nous esprit. Donc, il y a une prière, tout bon mis ce soir. Et tant que nous sommes ce papa n'a pas la tête. Si yo bana au bani musala wana combien de personnes de jeu BBC? Na libanda na BBC 12. Bona kati ya famille. Na kati ya famille. Ka baleki na moto za na bango. To BBC baleki no mona kati ya famille, libanda BBC 12 personnes. Il est marié. Elle est mariée. Ce que vous expliquez biso na monde na bino butu wana ndebo kenda ka wana. Ezala ndeni par rapport na biso ndeto vivre ka boye. Kuna na butu différence ane na ndeni. Différence eza kuna na monde ana ngana mutu munene. Naza na bavion, naza na mituka, na pangu, na bota pe na bala. Bala nani? Mutu normal lokola biso ou bien mutu mobo kutaka kuna? Mutu normal azaka na mokila batu baza normal. Donc c'est-à-dire na monde wana abala pendoki. Peut-être pe na moi pe yazonga pe mutu. Na papa ngolo pe na moi yazonga ka mutu. Aza papa. On a bota na bana misato. Ota na koti musala na sika. Le papa lisenga papa ngomba moko. To bota na bana misato. Papa ngo akufa na ye. Ape mama famille. Te mama famille te akuna na mboka akufa. Siko na bala mobali mususu. Leti on papa na kufi na kibomoto kuna pa kufi. So qui neti okufi. Oyeba ko gérer makamba yebisa ko te babomi yo. Kuna oza suna nguya te comme net loko esclave kaka oza no suna autorité te kuna sima tant il y a kufi est-ce que hollandais le connaît très bien donc c'est-à-dire que tu es succès donc pour vivre na mokili na bango kuna de temps oza na kati ya mokili normal oza obligé ya kotosa ba instruction so kotosa ba instruction tango yo kokufa na mboka molili kuna on continue à vivre on a toujours la poste non malamu mais ce qu'on respecte les instructions qui tango kokufa kuna on comme esclave et le kola mobali yana comme esclave ba kangaye quelque part moi ba kuta na kalisu sate ndesali ke aya ko jesu comme mobali mususu ba continuer na vie tant yo so deuxième mobile bobo tine bana comme misato comme le wana si bana
na oya mobali na liboso na oya mibale esali 6. Est-ce que mobali n'a pas accepté roboko la bana oya kotaki ana? Parce que Nengo zala kuna pe, est-ce que ezaka le même âge au vraiment à to kuno zala na âge musubo se transforma comme maman mo mande pe to kaka. Kuna na koma na âge musuna zala mukolo, mama mukolo. Senti na kena mai na koma sirène. Na zamba na koma nyoka. Zama mukolo. Merci prophète namoni lelo a pe mananu vi TV Zangonga to continuer le même lobby. Problème était Nzamba batela biso mais c'est le komoko parce que na yoki ko loba sous donc a opérer le quoi na 3 mondes. Comme sirène, comme sorcier. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont maille a porté sirène. Ceux qui ont Nzamba a commis serpent. Ceux qui azongi na mokili a commis mutu. Oyo azali mama ya bana. Merci, Lelo Tosuki Nowana. Merci ma soeur. Ok, Menayo. Oui, merci prophète. Koyo Kanyon so onde kwa lodi. Exemple msusu bande ko ba négligeaka. Omona ki ba pesiye tabe utimboka. Non, azue aboko la ye. Moi ba pesi moi libata ba pesi moi sani moi eloko eloni no ko yebisa na batu par rapport à eloko. Bon koka ba esa mabete mais faut ebake mutozo kabelo lo ni na kabelo. Il y a un monde c'est important. Au moni Jidas tant que européen ça Jésus bis et c'est là qui bis yanini. C'est ça le problème. Et c'est là qui quel baiser. Mutozo kabela yo. Il y a un moni moi naza innocent. Asa innocent. Donc denga saliwana tolobake la plupart yo komona ke abano mingi ba bepisaka et ça bano komona ka papa kufa. Mama tikala soit mama kufa papa tikala. Denga mokondo komona solo ba wana. Papa s'invite. Donc à travers nyama mutu mobimba ko vandela bango na kati. Ko vandela bango na kati libota. Donc il y a des réalités. Papa la spiritualité à travers lamba moko boye mutu mobimba. Et le que vanda. Et là, on est compliqué. Opérer dans la famille. Et opérer dans la famille et s'il peut famille et bomi peut famille. Donc mutumo boye okendaka komela masanga pa na ye bosolo la ka bien akani asala na bondoki ça na problème nini. Bondoki essentiel kaka ke non ba pointer yo. Et c'est le côté que ça na mbongo, c'est le côté que ça na richesse essentiel ba pointer kaka yo. C'est fini. Prophète tu es qui est dans le domaine de la sorcellerie par rapport à témoignage bandeko bazwa déjà kolanda yo ton zoyoka bana bazwa ko ya ko témoigner bloko aboye et ça la kondengeni première des choses et ça la kanga esengo parce que Satan a perdre et pas nanga pesanga pasité et pesanga esengo parce que Satan a perdre et dans la rappel déterminé que moi na ondenga nzamba pesa nga kimia le longa na commencer sa papa na commencer sa maman nanga la sala ki ndoki on a zeko luka mwena lia mama on a lia papa mais le lota on a yebi nzambe et comme au contraire na comment kosunga papa na comment kosunga maman il faut bana wana ba comme pe na ra ya kosunga papa ya kosunga maman donc il faut beaucoup la bango na niveau ezali il y a des colos il faut to linga bango il faut to saler la bango bolo. Conseil ni noko pesa bandeko ba Hollande. Conseil ça dit toujours que au coach ko ça na bana bazana ka bazana ba problème et le retour senga na bino c'est le komoko bo bwa ka bana wana te bo yinda bango te toza na la restauration de brèche et moi-même le prophète Josué toza na kati tozui don wana to nzamba service grâce wana ya ko kangola banto bazana ba problème bano bazana ba problème toza na capacité ya ko kangola bango pe ndenge to sala la délivrance wana moi na kovanda après quelques temps soto moni ke bondo kisili tozongisi na famille. Merci. Numéro de téléphone pour la bandeko ba Hollande biso ba koko benga plus 243 081 41 88 012 donc plus 243 081 41
88 012 kende yebisa mama Tiffany atiaka numéro parce que quand ils akabondo ya ba spiritualité ba tebele basanango bozwa kombona bozwa numéro ya prophète José Bokoma yango message leki mama imoko kolanda yango alanda yango. C'était votre humble serviteur le frère Jires né na salle libino émission ya table sainte lisusu ya mokolo lelo. Je dis un grand merci na maman nangai la princesse de l'Éternel, pasteur nangai l'évangéliste Tiffany Mokwa. Je vous dis merci. Pasteur évangéliste. Merci. Bonzongela le bas pasteur Tiffany. Merci na maman nangai mon pasteur Tiffany Mokwa. Je te dis un grand merci l'opportunité au pesinga lisusu yako yamba mosala nzambe mokolo lelo. Tokutani na épisode oyo ezoya onde kona biso ako continuer comment a opérer kina trois formes wana comme sirène mai na kati azamba comme serpent ainsi que na monde tozongo kaka moi introduction lelo lobby to lobby wana kuna toko continuer encore taper na profondeur. Je vous dis juste beau s'abonner fidèlement dans votre chaîne des Nazaréens. Bye bye. Hi guys, this is Nee. So I wanted to do this video for my fellow co-workers that are in the medical field. I wanted to share with you about this new stethoscope that I got. So I had a Littmann before, it worked fine, but people were raving about this this brand. It's called MDF Instruments. So maybe some of you know it already. For those that don't, I want to share with you that this is a fantastic stethoscope. The sound is amazing. The sound is amazing, and this happens to be titanium, so the quality is very strong, it's durable, and they have different types of design you can pick from. I chose this because I really like it. It's the breast cancer, and I love the fact that it has these encouraging words on it. It says strength, courage, faith, hope. So I love it. And then this one is amongst those that you can engrave. So I have engraved my name here. So, you know, we all know it belongs to me. And I have a Bible verse here. Okay. So in these times, I think we really need to be encouraged. And that's how I get encouraged. Now, the very interesting thing about this one, this style here, they have different styles. So this one is called the MD1 Epoch. So the MD1 Epoch is very interesting because you can actually change it to the adult, from the adult to the pediatric, just by changing either the diaphragm or here, hold on. So here I have a pediatric diaphragm here, which I just changed. So you see, in my specialty, which is labor and delivery, I deal with mommies and babies. So this is pretty awesome. Okay. So for those of you also that deal with both or interchangeably, whatever the case may be, or you just need a pediatric on the side because you never know, I suggest that you do like me. You could get the adult, which is this. Wait, let me twist it back. And you get the pediatric, which is in a clip like this, and you can replace it whenever needed. All right, so I hope you guys enjoy this, and if you need to purchase one, or if you want to purchase in group, please contact Jesse at 818-940-1692 extension 204. Tell him that Nate sent you, so you could get a 15% discount. All right, I know we guys love the discount, and please share with your buddies because, you know, we all love to have these little perks. Okay, God bless you, and continue to do the amazing job that you guys are doing. You know, people need us, and let's continue to show them some love. God bless you all. Aza mwana moto te po akosa ngai,
abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien.